nuit. Alors l'autre a osangisa o ezali nzoto soit na mwasi soit na mobali. Alors nayebi ke na spiritualité yo za na expérience wana po sali 24 ans. Ndenge nini mutu akoki koyeba ete aza visiter na ba femme to ba mari de nuit soki alali mais aloti te. Nde mission ya diable. Diable il faut créer babiloko wana nyonso pona ko détruire vie ya bana na Nzambe. Céder na ba femme de nuit. Et loko nini komelaka o ezali mwasi na o ya bali. Tope mwasi o aza possédé na ba mari de nuit. Et loko nini yango ekokomela o ezali mobali na o babalani. Sikoyo asalaka ba pratique nini polo ba Nzambe na bikisinga. Salut, mbote na balaninon so bazuli bakwa kwa biso na DVM Daniel TV émission na bino gloire à Dieu. Boyebi bien que tebisaki bino à tout moment tokoza na participation à ça Nzambe belé. Comme vous avez vu l'autre fois, il y avait beaucoup de hommes de Dieu et aujourd'hui je suis avec mon frère Regen avec lui nous allons poser quelques questions na Moussa Nzambe. Le frère Daniel va répondre à biso. Vraiment ici ma question nous soit permis. Sans polémique, sans mais tous autres na question liées na fait et liées une actualité, liées pour édifier Bananzambe. Au micro c'est Diedo Diasso. Donc voilà, je suis disponible sur les réseaux sociaux, appelez, écrivez, ça fera tellement du bien. Na Keja Koloba. Bonjour papa Daniel. Bonjour frère Diedo Diasso. Bonne santé papa. Oui, santé za bien ngolo Nzambe pour te soki Yesu Christ akobatela te oya kokengela kosala musala punda. Vraiment, Boki, papa Daniel Koloba, frère Regen, bonjour, Boni. Et bonjour, frère Dieudonné, je vais très bien. Vraiment, les lots en forme. Hein? Ah oui, ils sont en forme, vraiment. Vraiment, alors nous vous assurons que tu poser ma question, donc tout ça, mais faut tous à la temps, de respecter vraiment ton Zalaka. Déjà, je commence avec la toute première question à Roloba. Papa Daniel, tout mon église est commis royaume, tout mon église est commis, papa Azat témoin a remplacé. PFA est commis na batu presque nyonso. Au moment où Moussa Nzamba tamo anazarane, frère Teb, Nzamba était maroum ko exiger moi na. Yo, kende ko Nzamba. Donc babilo ko wana, l'église est commis royaume. Papa point de vue les animes. Na lingi to bondela. Nzamba lola to pesio merci po tozali papa biso tozali bana. Ezalaki mabongisi na biso te kasi mabongisi na yo oponaki lelo to le kanako sakola sango malamu na yo elongo na bana na yo to sangani pona lokumu na biso te kasi pona lokumu na yo na kombo na Yesu Kristo to bandano elongo to suksano elongo nguya molimo mosanto aya ko kamba biso ko bande bandeliti na suka na kombo na Yesu Kristo amen. Motuna na ezali. Motuna ngezali que l'église est comme un royaume. Donc papa zate atikeli mwana même si mwana za pelete mais au sentir exigence mwana comme un pasteur polobi a hérité bon mais on a bango ezali église Nzambe. OK, na ko répondre na yo ya liboso Nzambe alakaki Abraham libota na ye ekozala libota monene akosala e grand. Alors ebele ezali libota na Israël oyo Nzambe nde mutu apela bango puisque tozali na babiangami na baponami ezala libota mosusu Nzamba abenga papa abenga bana abenga bakoko. Donc, kolandana na Abraham, Isaac, Jacob. Mais ebele bakomi kolanda yango pe kosale lango, lokola na libota wana esalama boye. Ngape fona landa eloko wana na sala boye. Mais abosani ke libota wana ezali appelé par Nzambe ezala ndenge wana. Ozomona tote kosala no émission na gloire à Jésus-Christ awa na lobaki sur ba dimension ya badon o Nzamba pesi badon ba prophétie don ya délivrance ba don mission ba bénédiction ba don makambo belé po badon wana nso sala maliboso fo don ya liboso zala don ya délivrance nde passé katina moto po moto na don ya bénédiction aya ko bondelo po bénédiction en salama. Il faut passer na muto na don délivrance. Ozomona, muto ki ko peso prophétie ma na don délivrance te. Tango peso prophétie moni simite. Ndengo moni
lelo église ya nzambe komi bilanda-landa. Ozomona lelo moni neti nzamba benga Alexandre Edi Nabala oyo azali père des réveils d'église des réveils Afrique mobimba. Ozomona c'est Alexandre Edi Nabala lelo kombo ya église des réveils teleme na bepoke wana ba papa na biso bazali ba pasteur wana pona kosakola sango malamu bazolanda batu na basoda bazokanga batu bazotia batu na ba prison église catholique ezo financer bambongo pona kokanga batu po balingaki te réveiller sala nini ezala mais lokola nzamba tambola na Alexandre Edi Nabala soko tali même lelo catholique ba créer soki catholique moko soki renouveau balandi kaka réveil do balandi Alexandre Edi Nabala o nzamba yaki na nzela na ye ozolanda pour lelo réveil tombwama mais sikoyo père ya l'église des réveils yango ndenge nzambe a utilizaki atambusa yango ndenge moko te lelo ezotambola église des réveils et bungi nzela ozomona Edi Nabala asalelaki nzambe ya makambo ya mbongo te asalelaki nzambe ya koboya mbongo te ole tozomona ngo meme na l'église komi kosalama ozomona alors Edi Nabala nzamba benga ki na libota na ye puisque presque l'église nyonso ozomona euti na fait pas konza malamu église des réveils nyonso ozomona oyo ba mutumbo ba Sonika Futa ba Kutino na sala publicité ba kombo ba tuté mais nazo pesa batu ba exemple ba yebango ba molange banani bango nyonso ba uti na fait pas konza mbe malamu ozomona na ba misupe na ba kombo na bango te ba bimi lelo l'église nyonso euti na fait pas konza mbe malamu pa les Edi Nabala omoni ozui même banini oyo nani oyo église o nini ba Bethel wa société Bethel azaki mondimi ya Edi Nabala uti pa Edi Nabala do ba papa wana ba bianga makina nzambe nzamba benga kibango ozolanda bazaki basali ya nzambe omoni nzamba benga ba uti na Alexandre Edi Nabala mais okoki ko uta na lingomba moko oyo bongoleli motema bataki yo maboko okomi mosali ya nzambe gloire à Dieu mais est-ce que dans oyo likabo nzamba pesaki na papa wana oyo ateyaki osango malamu bongwana eza même likabo o pe nzamba pesi na yo entre parenthèses ndo moni place oyo problème esali nini ezali ozomona problème ezande sika wana donc likabo oyo nzamba pesaki na Alexandre Edi Nabala na libota ya Edi Nabala eza likabo pete oyo apesa na batu mosusu po nzamba pesa mutu na mutu likabo na ye na Alexandre Edi Nabala pesaki likabo alobelaki ye yonga nazozwa yo po nzamba alobela Edi Nabala yonga nazozwa yo voyage ozokende ozonga te tia mwana na o maboko lingomba oyo ezaka kambama na poni libota no esa nini e kamba yango po doctrine e changer te yango moni doctrine ya fait pas konzambe malamu na sa publicité nango te publicité za Yesu Kristo mais na talisa yo na question yo poser po batu nyonso balandi na boka nzambe malamu ndenge yali ya on peut balandi po doctrine oyo e changer te et continuer boye ndenga nzambe na bengela yo ba directive na peso yango nde bana no basala nini ba continuer nango ce côté les seules églises au bakota quand même bakamba politique te ezakaka fait pas konza malamu les seules églises oyo tilelo bandimela kanzambe na nzela ya molimo mosanto po Yesu Kristo alakaki biso molimo mosanto yango ne molimo na et ya déjà katanso na Pentecôte ezaka fait pas konza malamu na maite na mafuta te na mungwa te na eloko moko te donc nzamba pona ki apesi directive na ye mais siko batu nyonso babongoli motema na sim église wana est-ce que nzamba lobeli bango peke soki bakufi bana bango ba remplacer donc bakomi kosala ngo na bonzoto mais Edi Nabala nzamba lobela ki yango nda sala ki yango siko o nyonso o ekomi bonzoto asoki na tiki lingombo ekepa mutu mususu mutu wana ako changer ba mikanda ya église mutu wana ko sala nini
ako détourner église, mutuana ko changer doctrine église, mutuana ko salabo eye ko changer eye ko landa na ba mangomba musu ebele bele angomoni et comme papa kufi moi ne fois remplacer moi na kufi moi ne fois remplacer balandi loko wana mais or que loko wana nzamba lobela kango kaka na Alexandre di na bala osomona puisque nzamba za tata akabola kabana na bana na ba eteni na ye po za nzoko mutu na mutu simba kana eteni na ye ozo comprendre po na edi na bala nde nzambe alobela kaye libota ya Abraham Isaac pe Jacob po na ye est-ce que ba o nyonso bazolanda pe okolanda doctrine wana eza mabeta papa molimo mais kolanda nzamba lobela yo ke yo pe soko kufi mwana ne faut remplacer est-ce que bon soko tali prévenir que et l'église ebele bande de ko bima banda tango papa na biso Alexandre di na bala azanvi l'église ebele déjà e banda ki ko bima bazo kende ko sala l'église ba pasteur ebe banda ko longwa mais soko tali laisser l'église oyo mukambi nango numéro 1 azali azanzambe sa zwa molimo na ye e panzana tetikala ineza ka fait pas konza malamu ozomona puisque eza maloba na nzambe o eza maloba na nzambe kabona kate panzana kate elanda kaka chemin na nzambe mais soko mo déjà église o eza ke papa kufi mwana remplacer église wana panzani e kebite na biteni yeba ke ezalaki maloba nzambe te ezalaki ne maloba bato donc réponse na repeso yango wana. Voilà, beaucoup de réponses à papa Daniel. Donc, vous comprendre que nous sommes dans une émission un peu déjà ouverte. Je dirais pas de débat, une émission, il y aura beaucoup de questions. Alors, papa, moi, il faut son ça répondra avec beaucoup de précision pour tous les temps et bien la réponse. Alors, mon frère Egen, question de Liboso pour nous reposer. Moussa Lanzam Bezani. Oh, merci, papa Dieudonné. J'ai beaucoup vraiment de questions. On a autour d'un pasteur. Na la piste basée na ba question où ils allaient sur les songes mais ça question mon corps vraiment oyo bana nzambe balingi ba ils en dehors ya ba songe tout en dehors la spiritualité on a lingi na tuna où ils allaient musal nzambe papa Daniel le loto ko mona na kat na ba église ya otozali to mona na église au lieu kombo ya Yesu pende tangamaka na ba témoignage na bango ke Yesu abikisa kingai mais le lot tozomona le contraire na ba église tozomona romona mondimi oloba Yesu te kombo ya Yesu te zobikisa oma kombo ya papa mte zobikisa ngai kombo ya pasteur intel kombo et comme lokola doctrine o ezali na kat na ba église siko ndenge ozali be papa Daniel soki lobi pe bandimi na yo bakomi koloba ke non nzambe ya papa Daniel mutabiki singa to papa Daniel abiki oko sentir ndenge ni peuple de Dieu bazali kolanda yo oko éclaircir place nini libunga nini yango to pe vérité nini za na kati wana. Merci. Olobi des problèmes différents. Olobi l'église musuba oloba exemple nzambe ya papa Daniel ndabiki singa musuba e papa Daniel ndabiki singa moi keza différent langage soki mutu alobi nzambe ya Alexandre Edine abala asalinga ngolu alobi mabete mutu akoloba nzambe ya Abraham nzambe ya Isaac pe Jacob Moïse atuni nzambe naloba na bana Israël nini na Pharaon atuni nzambe abiloba je suis nazali na bana Israël naloba na bango nini abiloba na bango nazali nzambe ya Abraham Isaac pe Jacob bazalaki batolokola ngana yo bazalaki na mai na makila me batambolaki na vie ya kobanga nzambe pe kosalela nzambe yango bakomaki bana na nzambe omoni yango nzambe aitilizaki bango ozomona na kati ya monde des esprits même biso batu ndenge ngano tozali toza besprit toutaki na éternité toye na mokilo tolati nde corps o eza mabele mais tozalaki besprit et puis tokosamba liboso na nzambe to esprit oyo kolata lisusu corps mususu ozomona pona kosamba liboso na nzambe omoni alors na kati
ya monde des esprits nzambe aitilizaka pe bato ndenge itilizaki Jean amatisi ye na kati ya nini ya badimension. Omoni na kati ya monde des esprits nzambe aitilizaka pe basali na ye. Omoni ndenge moko pe diable aitilizaka bato na esprit. Soki mutu alobi nzambe ya papa Daniel abikisinga, ce n'est pas mal. Mais soki komi kolobaki papa Daniel aza nzambe abikisinga komi idolâtrie po mutu akoki kokoma nzambe te. Nzambe azoloba na biso na Exode chapitre 20 verset 1 à 4. Alobi aza die jaloux akabolaka lokumu na ye na mutu te. Ozomona mutu nyonso akolobaki non papa kingani ndabikisinga, papa kingani ndabikisinga, eza idolâtrie. Ndengo moni tolandi ba image mosusu mwasi moko azopesa photo ya Yesu Kristo bizu aza ko embrasser photo ya Yesu Kristo. Omoni ke eza malamu te, eza idolâtrie. Omoni mutu azo embrasser photo ya Yesu Kristo. Est-ce que eza Yesu Kristo? Eza Yesu Kristo te. Po Yesu Kristo toane su na nzoto te toane na molimo. Déjà yaka aye kozonga pa na biso kati na biso na tango ya Pentecote. Omoni? Donc tango mutalobi nzambe na papa Daniel abikisinga, c'est parce que nzambe alobi na biso na 1 Jean. Tangela biso na Bible wana 1 Jean chapitre 4 verset 4. Vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vécus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Nzamba zolo bango bibino bana. Boyebi te ke si bolongi. Po ete ngai nzambe na zakati na bino. Po nga nzambe na zakati na bino nazali na nguya koleka ke oyo azali na kati ya mokili. Ozomona. Donc kolobake nzambe ya mosali tel eza mabete, eza péché te. Mais le mal eza wapi? Soki mosali aza occultiste, nzambe nini aza kati na ye? Po Bible lobi odonne se kona o mutu ana ngo yango apesa mutu. Osambelaka na église bazobimisa bato babiloko na banzoto. Osambelaka na église bazopesa bato ba mafuta, bazopesa bato ba ji, bazopesa bato ba biloko ba pratique ba mungwa. Yesu Kristo ana kati ya biloko wana te. Yesu Kristo ana kati ya molimo mosantu. Sikotango zobenga nzambe ya mutu wana zosala ba pratique wana. Nzambe nini akati ya mutu wana? Déplace le mal et ali. Yango Osée chapitre 4 verset 6. Ezolo banabiso bana na ngai babebisami na kozanga koyeba. Mais lokola yo yebi na nzela na mission au gloire à Dieu. Soko boko ndima nzambe pasali nene atiki yo po nzambe ana ba pratique te. Ozolanda. Et puis bandimi ya batu pe bazokwesa mandeka pona kozanga pe koyeba. Esika nzamba azali okoyeba, esika nzamba ali ezalaka na condition moko te. Orandi, ezalaka na condition moko te. Kaka kombo ya Yesu Kristo, yango nde eza bomoi, yango nde eza lobiko, eloko mosusu te. Donc koloba nzambe ya musali na nzambe tel, eza nango mabe te. Mais sikoyo asalaka ba pratique nini? Polo ba nzambe na bikisinga. Okoyeba Bible lobi yango. Alobi na Matthieu chapitre 7 alobi bokoyeba nzete na mbuma na yango.
mbuma nini yo monaka na église wa polo bakenzamba mutu wana soki mutu amemela koka liloba na nzambe mai te mungu ate mafuta te molimo mosanto kaka sala musala okoloba nzambe na ye puisque nzambe akati na po nzambe wabi bino bana boyebi te ke si bolongi ponga nzambe na zakati na bino donc nzambe azalaka kati na biso na ba o batambolaka na vie ya repentance pe ya sanctification nzambe azalaka kati na biso. Voilà, Nzamba Zarakat Nabiso, frère Rigen, deuxième question, les amis. Oh, merci. Deuxième question, pour na papa Daniel. Bala Nzambe bazali kolanda biso, papa Daniel. To monaka o ezali na kati na bandoto. Na kati na bandoto. Ndenge na lobaki na ozala plus basé na bandoto. To monaka na kati na bandoto papa Daniel, mutu soki alali. Po aye bapena ke non azali visiter na ba femme to ba mari de nuit. Alors l'autre a sangisa o ezali nzoto soit na mwasi soit na mobali. Alors na yebi ke na spiritualité yo za na expérience wana po sali 24 ans. Ndenge nini mutu akoki koyeba ete aza visiter na ba femme to ba mari de nuit soki alali mais aloti te o ezali ba image ya kosangisa nzoto. Wana ndeza mutu na ngai peuple de Dieu bazolanda. Voilà. Ok, merci d'abord. Na koyebisa yo toza na 3 catégories ya ba mari de nuit. Première catégorie batambolaka en groupe. Babandaka na 320 esprit. Bayaka kokota moto oyo azali na étoile pona ko détruire étoile naye. Po diable soka lukio na banzela nyonso nzela kozwa yo po vandi so pena par terre eza mari de nuit puisque tangu mutu azo passer déjà rapport na mari de nuit azobota bana wana azobota na butu bana na ba okiko déclarer bozu ya mutu wana na butu po eza bana oyo boti na esprit ba okiko déclarer bozu na yo ba okiko déclarer santé na yo ba okipe ko sacrifier yo boki ki pe ko bebisa musala na yo boki ki pe ko banda ko boma bano zobota physiquement na moi po bazama kila na bango o batambola ka 320 esprit batambola ka 160 sirène 160 prince donc c'est-à-dire ndongo kabalobaka tolobaka mami wata na tati wata ndenge na monde ya ténèbre yali ba déesse na ba prince bazana kati ya monde ya ténèbre tant batamboli groupe wana na nzela na makanisi na yo na nzela na lisanga moko ya mabe oyo tambola kanango na nzela na bisika moko mabe yo kotaki bango pe sika baka kopere net na botel net na l'église satanique net na ba bar na ba boîte bisika bon peut ba opérer lore ba betio caché na bango comme membre siège wana oyango moni mutu muso akovanda même na moi yozo beta ko lisolo abutu menga na bandelo na première catégorie ya même na moi oza mobali moni be esprit ya mbasi 660 ba koti kati na yo après kokota ya mibali pe ba e ba koti babandi kosala rapport sexuel na nzoto na yo boye ozotala esika yo zali komi na ba sentiment komi kosala ba masturbation kosimba ba savon banini komi kose masturber yo mobali ti okeko jaculer mai na wana ba ramassa ba kena ngona monde ténèbre ba ke kobotsango bana omoni mwasi esika zalaki ye moko azomi ye balisute batu baza wana to akeko kota na chambre abandi kometia misapi yango wana omoni soki milimo wana ekweli ese multiplier na kati ya nzoto ya moto wana yango ndezo mema basi bakoma ba lesbienne yango ndezo mema mibali bazokoma ba PD et ali suksi ya ba mari de nuit ezali na ba mari de nuit mosusu e passé la yo olota kango metamo komoni ekata omona kango lisusu te komo tuna ai loko na ndeko mwana mona yango lisusu te oloko tina mabondeli yo tika e continuaka pa na yo ekoma spirituellement omoni puisque bamoni tangu bazo moni swango mingi tangu pozo telema na mabondeli mingi alors ba distraire yo
bazo faire travailler yo nango mais yo komona ke sila mezali donc yango nde muteza blocage ya vie na puisque moto za na molimo ya mari de nuit to femme de nuit vie na ye progressa kate za la ka bloqué so kaza mwasi libale koya te po mobali wana butu akobanda kolote longi na ko late longi na ye ko bimela ka mibali wana omona mibali bakomo kima moto omona soko za mobali komona ba malchance même na musala ozomona donc mari de nuit yaka ko détruire vie ya moto mobimba ebebisamaka na nzela ya ba mari de nuit. Alors tango tokoya toko expliquer yo pe na émission monsieur koya ndenge nini batu boki ko jouer la ba mari de nuit ezape ba question moko malamu tokoya ko lobela yango. Donc okomona moto mosusu mari de nuit azaka kati na ya fonctionna kanaye abota kanaye mamiye bakate miso okomona mwasi azomelisa mwana te nano pa bota te momoni mabele nezo bimisa mai do yeba ke na butu esi aboti ezape parmi basini oyo moto akoyeba mosusu po komona ke non abimaki pe na mwasi te alamuki na tongo masuba liboso santé masuba wana ezobima na sperme tomona pena ke oyo eza sperme mais alotaki pe ndoto wana te donc mari de nuit wana zali po bible elobana na biso na mokanda na Matthieu chapitre 2 verset 43 soko bengani molimo moko mabe eke kotelenga na eluka milimo sambo ekozonga do eloko esisaka makambo wana ezaka prière ozomona puisque mystère wana ezali ezati na 3 catégories ya mystère moso alataka mari de nuit amona pena elongi ya moto yango otidie po vandi kimi otali na quartier na bino mama nini apesa kombote mingi jeune fille nini apesa kombote mingi ye wana garçon nini apesa kombote mingi papa nini apesa kombote azaka munene to nzoto miki azaka mundu to pembe ye wana mais mosusu pe ezobimela yo omonaka pe longi na ete omonaka pe moto te donc ezali ba mari de nuit. Voilà. Tozo continuer la question. Papa Regen, encore une autre question. Merci. Toujours Papa Daniel, merci vraiment na ba réponse moko kitoko na ba nzambe bazolanda biso. Question mi baleza toujours na cadre wana ya ba mari de nuit na ba femme de nuit. Lelo to mona na kat na ba couple, surtout na ba balani. Okomona na kati ya relation moko amoureuse mwasi na mobali babalani baza na kati na ndako nalingi na yeba conséquence nini yango ekomelaka soki mwasi na mobali o babalani eke moko na bango soit mobali azali possédé na ba femme de nuit eloko nini ekomelaka o ezali mwasi na ye o ya bali to pe mwasi o aza possédé na ba mari de nuit eloko nini yango ekokomela o ezali mobali na ye o babalani ya liboso eloko ekomela bango etsa bango na distraction ndako wana eza na kimia te eza na baguerre pamba koswana puisque molimo atango azoya chaque butu obanda koamvute ndako wana yango ebisaka bakristo mo kristo oyo ndimeli yesu kristo vi na yo eza na moi te eza na butu donc mo kristo efo azala na vie de prière ya butu mpo libondeli ya butu eleki libondeli ya moi. Mari de nuit to femme de nuit na ba kota distraction envoûtement na ndako ko soit na ba séparation ko banda kozala et puis suka nango soki azali mari de nuit akoboma mobali ya moto wana soki azali femme de nuit akoboma pe mwasi po ya tikala na reine wana yango moi na ba famille belé ba kufela ka mibali omoni yaya kufela mobali leki akufela mobali leki kuna kufela mobali ba mari de nuit omona na famille moko bango nyonso bake mabala kufa kaka bazonga kaka donc lokola limite moko batela bango ba mibali ya boto nde bazongisaka bango ozomona omona famille moko boye ba mibali bango nyonso ndenge baza wana boye ba divorce baka na molimo ba masanga impudicité ba mari de nuit puisque soki muto ana mari de nuit abimakane na butu na moyo akoma pe na molimo impudicité
tango bimana basi wana nyonso c'est manso mari de nuit femme de nuit wana tekati na ye azokende kotika ngo na basi wana donc o détruire vie ya basi wana pe azozwa bétoile na bango o pesa ngo spirituellement la femme de nuit wana sans le savoir que yé pas comme un évangéliste ya diable comme antenne à diable a comme ko travailler pour na diable alors basi wana bazu ba semence so pe ba kebi mana mibali misusu ba semence wana tambole yango moni monde ezo la détruire na maboko ya diable ndenge moko pe mwasi oza na mobali ya butu tango azobima na mibali misusu azo détruire bango ota bon pe ba semence wana mibali na pe tomba ke bana mibali musu bozo ba semence wana bozo vina bango ezala kaka détruire yango moni la plupart a monde ati ba nyonso ba kumoli na ba femme de nuit les a partagé pe na biloko ndenge wana donc soko moni na libota moko mibali nyonso batikala ba célibataire ba femme de nuit bali basi nyonso bakenda mabale kufa kaka ba femme de basi bavanda mabale babala kate ko bana na mama balate bana babala te bakoko babala te landana famille bongo mari de nuit na kati donc ozana bakawana ko hésiter te fo benga po moto ayebi ndenge bakangaka yende yebi ndenge bafungolaka po ngana na mandat na Yesu Kristo po alobi na ngana Esaïe chapitre 42 verset 6 à 7 alobi na poni yo lokola lumière nanga kende kofungola bana nanga miso ba o bana buumbu longola bango na buumbu ba o bana prison bimisa bango na prison alobi yo muto bande ko kanga pe ko bebisa yo kaka nde ngai Yesu Kristo nazo utiliser kende soko kofungola kende pe ko bongisa donc nazwi mandat ko ute pa na Yesu Kristo pona ko traiter ba cas difficile wana na nguya na ngate na nguya na liloba na nzambe oya pesi ngai kolo na ngai Yesu Kristo. Voilà, alors nous continuons toujours avec les questions, frère Rigen. Merci vraiment papa, merci papa Daniel pour la réponse mo kitoko. Deuxième question, troisième question dans les ali pour na ba ndeko oyo plus bazali basé na kotala oyo ezali ba film pornographique. To mona lelo ezape na pasi yo mona mutu normal atikala oyo ezali bolumbu atambola na balabala koyoka soni. Na kata question na ngai ezali na ba question mibale nengi na yeba batu oyo basalaka ba film pornographie wana basalaka ba film pornographie ba visaka nini yango na biso batu oyo bazali kotala ba film wana ya mibale ezali tokomona lelo bana na nzambe belé sur 100% ya bana na nzambe tokomona oyo ezali ata plus de 80% ya bana na nzambe bazali posséder na kati ya ba mari de nuit wana sikoyo okomona azwali ko sambela na befort na yemo azali ko senga nzambe bolimbisi mais molimo wana toujours ezali ko koba kati na kotala ba film wana pornographie. Papa Daniel na yebi ko za na expérience wana loko ni muta koki ko sala pour que ba film wana et se couper vraiment o ezali na kati na bo moyene kotala ka o ezali lolenge ba film wana. Voilà. D'abord batu mengo mo ba sala ka ba film wana ba bantene na diable na batu basali sakango ba bantene na diable. Okomona nazoyaka na réponse na on a quartier moko bovandi tata moko mukolo atikala ka talk chinili yo kansa mulunge mazolo kande batu azandoki équipe moko ba les obete tsebi akoti na kata ba jeune wa bando popolela mbazo sepela talks ni azandoki oloka batu mama mo ba jeune ba vandi ake afongoli makola bandi kosuba tomboli bilamba azandoki azoloka batu ndenge moko pe bango diable mission les années mission diable na Jean chapitre 10 verset 10 oktangeli biswango Jean chapitre 10 verset 10 Jean chapitre 10 verset 10 Jean chapitre 10 verset 10 excusez et OK Jean chapitre 10 verset 10 la Bible dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Moyibi ayaka kaka pona koiba, kubebisa pe koboma. Menga Yesu Kristo na ye, kupesa bino po bozala na bomoi, pe na esengo. Omoni, nde mission ya diable. Diable, il faut créer babiloko wana nyonso. Pour détruire vie ya bana na nzambe. C'est que bato ba otala biloko wana. D'abord
Tant kaka azomona ngo na miso alokambi déjà. Soka zaki na promesse moko ya Nzambe o ilinge kosala mele na semaine wana abala toazwa mbongo to musala toka moni mutakala wana nano. Eza déjà mvutima et bebisi banzela naye. De tango abandi kolanda ba filme wana yango pe na nzela nango ezo memaka ba mari de nuit kati na bato. Yango pe na ndenge nango ezo kotisaka ba mari de nuit première qualité même à deuxième qualité. Kati na bato. Ezo détruire ba vie ya bato. Puisque Marie de nuit ezali prise ya suka oyo diable atapo na ko détruire vie ya bato. Nde bele bazo zwango na nzela ya ba filme wana. Lelo diable akoti même in internet. Ata Nzambe azobikisa bato bele pe na nzela lelo ya internet. Mais diable pas koti na nzela internet. Merci na bayama so besoin d'habito tozo koba toza la dernière question na frère Again on est posé. Merci pour la parole. Question na ya suka na linga ki kotuna papa. Lelo tokomona ebele ya batu okomona olali na butu ozo sentir ba force moko ezali ko benda yo. Ba force wana ezali ko benda yo mona ozo bunda nango na kati ya pongi. Na ko benda wana ba misusu komona obelela au nom de Jésus mais ba misusu komona ba bendi abendani après asimanga ekolamuka. Na expérience oza nango papa 24 ans o ezali na monde ya molili na yebite ceux qui ko expliquer ba na Nzambo bazali ko landa biso qu'est-ce qui se passe réellement derrière ba visitation to pe ba force wana. Merci. OK, merci frère Again na mutuna na yo oyo tuni mutu nyonso oyo déjà azomona biloko ya bongo ayeba kaze esclave ya bandoki donc bandoki ba utilisaka ye ozomona bandoki ba utilisaka corps na ye ba bimaka nango donc tant bazo bandoki ba bimina corps na yo moko esprit ne kozana na pouvoir ya ko se manifester te pour ba dominer ki déjà esprit na pour ba bima na corps na yo ozomona donc ekiko sala ke ozo ke musu bat bazoloba ozo lingote mame okoka kotelema te donc iti okobunda bongo ndokyo abimisa kyo wana nde yende mutu akoya kozongisa corps no potelema donc babiloko bongo elakisa doza esclave bandoki peza la ka risque pour mingi okomona ndenge wana balobia azobunda bweseke esi atelema seki amoni makamna biso ako revesango na moi moni pe ba memio pe libelo kufi ebele pe bakufa ndenge wana donc bato bamona kabaka wana bo hésiter te bobenga tokobondela pona bino Yesu Kristo akopesa bino solution na kati ya problème na bino wana donc bo hésiter te bobenga puisque mutu nyonso même oyo azana kati ya ba mari de nuit ndongolo baki ba femme de nuit ba masturbation ba nini aza esclave ya monde à ténèbres. Donc malamu muto zala esclave na Yesu Kristo qui ozala esclave na ténèbres puisque okozika moto un jour na ténèbres. Donc ils ont déjà s'accélérer et consciente. Donc moto baza ko utiliser ya miye bakateke ba utiliser kai. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup papa, merci frère Again. Tu commis précisément na souka ya émission na biso ya lelo. Alors papa tolingi mot de la fin na yo par rapport à l'émission Oyo gloire à Dieu na marmon stolobia wa ba nzamba na biso okobisa bangoni. Oui, na pesi bana na nzambe nyonso mbote o bazolanda émission Oyo gloire à Dieu, gloire à Jésus Christ. Émission biblique ozo continuer toujours yamba basali ya nzambe mi nyonso na pesi pe ba ndeko mingi papa nanga Avelino Thomas na peso bambote belé na Angola do bana Luanda kala mingi te tozoya bozomo na biso kaka na mwa oyo ya main oyo toza na bino na kati Angola na Luanda donc bokomona ndenge bakolekisa communiquer même na ba chaîne na bino ya Angola pona koya na biso donc nzamba pambola ndeko oyo andeme ko somba billet pona koya na Angola papa Avelino Thomas nzamba mona yo puisque milimo batu oyo ekobika kuna nzamba kotika yote akobakiselo ebele pasteur Ezekiel émission ngo tozo sala évangile nzambe eza yo fele
évangélisation ekutaka. Donc kolemba biso te mosala na nzambe yo soutenaka biso na mabondeli o soutenaka biso lisusu pe na financement pour na bémission pour bana na nzambe balanda babika pasteur Ezekiel na Belgique ya combat spirituel. Pasteur ya Ezekiel na Belgique na combat spirituel. Nzamba mona yo mama Ishingo Odia évangéliste national. Nzamba zala na yo azala na bandeko nyonso o baza kolanda biso mama mami na Belgique, donc mami ndeko ya mama Patricia Mundele na Belgique, mami ndeko ya Patricia Mundele na Belgique. Bambo tebele nzamba mona bino campagne ezobanda mama Patricia campagne ezobanda awa na le 21 mai to banda campagne, donc bo soutenir nzamba mona bino ekozala eloko malamu na pesi mbote na mama Jetou papa Pati campagne d'évangélisation ezobanda bino bat bo soutienaka podium, donc tokosala campagne le 21 na podium wana nzamba mona bino fungola bino ba porte puisque soutien podium mama Thérèse Mbangani na États-Unis. Thérèse Mbangani campagne d'évangélisation ngwana ezobanda to wana posa soutien na yo pona mabaya ekozala malamu mingi mama Thérèse nzamba mona yo papa Junior na mama Chacha papa Junior na mama Chacha soutien na bino to wana posa nango ya ba micro lokumu na nzambe ekozala likolo na bino nzamba pambola bandeko nyonso bolanda biso bo soutenir pe émission oyo ya gloire à Dieu bo soutenir ango nzamba ko zongisela bino akoleka bo partager bo s'abonner chaîne na biso DVM Daniel TV nzamba mona bino soki Yesu Kristo azongite tokutani na bino esika boza bosembi motema na bino Kolo Yesu Kristo topesi o merci to bandaki no émission oyo lokola alpha pe omega to suki na yo pe elongo pambola bandeko nyonso bakolanda yango pambola pe biso bato oyo okitisaki nguya molimo santo kati na biso pona ko bimesa oyo bime kati na biso pambola ba journaliste pambola ba cameraman ba monteur baza na sena loboko na yo bano nyonso bakolanda émission oyo babika na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Voilà, na kombo ya Yesu, amen. Tomone na bino na numéro ya sika ya émission Gloire à Dieu. Bye 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 bye.